Mon intention en parlant du vaccin Covid-19 n'était pas d'affirmer que nous allons commencer la vaccination en RDC. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Enfin, avec l'autorisation, on ne peut pas prendre des gens pour des cobayes, je suis désolé. Bah oui. Et combien de malades vous avez déjà guéri, professeur? Déjà, je suis dans les dizaines. Dans les dizaines. Monsieur Tout le se Président. cache en secret. Monsieur le Président. Elle est où la caméra? Monsieur le Président. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président. Voici votre compatriote. Voilà. Ok. Mbote, bandeko nanga nyoso ya Kuli Media TV. Bonsoir, bisika nyoso bozali, na bamboka na bino, na mabota na bino, na mandaku na bino. Likambo oyo ezoleka lelo, oyo na yeli précisément, pona komeka ko analyser. Eza likambo ya Docteur Muyembe. Il n'y a même pas 48 heures ni 24 heures, Docteur Muyembe Azalaki, na miso ya ba Congolais nyoso, considéré comme le sauveur, comme le Messie, c'est-à-dire celui qu'on attend éventuellement pour retrouver les solutions, na cadre national, na cadre ya mboka na biso RDC, solution na makambo ya coronavirus, parce que dans le passé, toyebi que c'était le seul oyo auti ko silisa Ebola na ngambo ya este ya mboka na biso na ba recherche na ye na ba découverte ya ba solution pour na bandeko na biso bakoka kobika na likambo wana ya Ebola. Bino nyonso boyebi to kosala susu ba résumé ya ba kosala susu ba analyse ya minene te to ba développement minene te sur le sujet etali ba maladie nyoso wana ba Ebola, ba sida, ba virus nyoso wana. Mais toyebi kaka que Docteur Muyembe azalaki vraiment oyo tozakozela. Mais comme par hasard 24 heures il est quitté mikolo donc à partir d'hier tilelo a commis la personne à abattre pour na ba Congolais nyoso. Docteur Muyembe a commis l'homme recherché, le cible, ou la cible plutôt, c'est la cible. L'homme à abattre Moutaro Kitissa, tête naïe, a reçu peut-être rançon moko boye pour na battu nyoso. Docteur Muyembe a trahi. Corrompre bato. Mais bobanda vaccin wana na Olive Lembe na mona na mokuse muzeru la Désiré Kabilo enkela wa kolakate bobanda na Amida des Isabelle na Vital Kamere na Ruberwa na Jeannette Kanambe bobenga bazoe baya bo vacciner na no docteur soki ministre de santé so Muyembe zo vaccin na banda kumi na yoki ba message belé na yoki ba reportage belé yango nga na ye toujours na cadre ya Kuli Media TV pour na oloba été le docteur Muyembe wana aza mutu ya kosaka na été aza mutu ya maele
Mais depuis un certain temps, tout le monde a que ça, l'analyse n'a sentir que ça bousculé, ça acculé né baloba, ça tiraillé de gauche à droite, ça moutuya politique. C'est un scientifique, un virologue. Domaine naye ezaya malobate. Domaine naye ezaya porte-parole té. Domaine naye ezaya ba explication à sous salaté. Yé a copé sa rapport naye. Porte-parole y a ministère y a santé. To yé moko ministre santé o tozo mone lo ba sala ya nenete. Abimi na télévision aye ko sala rapport quotidien, il y a makambo ezoleka na cadre de recherche, il y a Dr Muyembe. Mais le Dr Muyembe, on le voit au four et au moulin Yemoko. C'est-à-dire Yemoko a commis journaliste, Yemoko a commis chercheur, Yemoko a commis une solution, Yemoko a commis Yemoko. Donc, Bazo Bengaye par-ci par-là, Obino Bozo Yebate peut-être, il est tiraillé de gauche à droite. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, dans le Lelo, il a plutôt à analyser vidéo ya Dr Muyembe. Nazoli c'est la bino vidéo wana. Eza nango ya 1 minute soki combien. Botala yango na bokebi. Après to banda ko analyser ngo muke poto eba problème nini eza na kati wana. Boko sentir to boko mona que peut-être ba miso ba oui, ah ombre, ozana raison. Ba miso pe ba ah ombre, te ozomi kosa. Mais toi, même toujours dans le cadre et analyse. Toi, analyser, bino boko sanga toujours, il y a bino, dès tout ça d'habitude, bah idée na bino, bon to partager nango. Botalango, bon to zonga, na minute zoya. Merci. Alors, le vaccin, nous savons les grandes institutions comme NIH aux États-Unis, les CDC aux États-Unis et même ailleurs en Chine. J'ai un ami qui est au Canada. Bon, vraiment, ils focalisent sur le vaccin. Il y aura déjà des essais. Je crois au mois de mai, on commencera déjà à faire des essais. Et peut-être vers le mois de juillet, août, nous pourrons commencer déjà à avoir des essais cliniques, n'est-ce pas, de ce vaccin. Ici à la RDC. Bon, nous avons été choisis aussi pour faire ces essais. Donc, le vaccin sera produit soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Chine. Nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous. Voilà. Bouti Kolanda, vidéo ya Dr Muyembe na Chelibino. Na ebandeli ya moi parti wana ya locution wana na Chelibino bozolanda que Dr Muyembe azotanga ke azana camarade moko na Canada. Nazozongela yango po boyoka mwa muke. Voilà. Vraiment, ils focalisent sur le vaccin. Voilà. Donc, Dr Muyembe alobi na biso kaza na camarade mo na Canada a ébissé que non côté kuna bazo se focaliser déjà sur un vaccin. Bazo se focaliser donc baza kati ya étude moko bazo mona déjà moi solution côté vaccin moko boye prochainement. Mais bozo sentir na kati ya maloba ya docteur que likukuma moko boye zali par rapport à ndenge alobaka liboso. Azoluka ba mo, azoluka ba idée, azoluka ndenge nini a faire introduire biso likambo azoloba wana. Ya camarade na enana. Ti aye ko bimisa ke non. Pour côté la biso siko ke non bazo sala ba test moko boye déjà côté ba Canada. Eza lokwa babenga ngo lokwa ko préparer mutu. Na eloko moko lingo eza lokwa ozo sala ye annonce moko ya sika. Siko annonce wana po okoka ko préparer na annonce wa koyoka eza peut-être choquant ou choquante plutôt. O banda ko préparer déjà pour eza la choc mingité. Voilà. Yango docteur azaro sala
abandi koloba na biso histoire ya camarade nemoko na Canada et que camarade wana yebisi que côté kuna bazosala déjà ba test moko boye pour bameka ko trouver solution na cadre ya vaccin. Tozobosana te que mikolo utako leka docteur Muyembe toujours azalaki na kati ya polémique moko yaba kisi moko chloroquine ba ko tikela ye na INRB isika ya salaka. Donc aza tiraya zo baste alobani bomoni ye moko tuti azoloba aza à l'aise te. Pourquoi docteur aza à l'aise te? Tokozongela ngo na ngonga moko boye. Boko comprendre pour na relaxa bino. Tant alobi bongo ayeko kota sikoyo na face ya mibale. Bolanda moi coupure na rotela bino bongo to analyser. Merci. Vraiment, ils focalisent sur le vaccin. Il y aura déjà des essais. Je crois au mois de mai, on commencera déjà à faire des essais. Et peut-être vers le mois de juillet, août, nous pourrons commencer déjà à avoir des essais cliniques, n'est-ce pas, de ce vaccin. Ici à l'APC. Bon, nous avons été choisis aussi pour faire ces essais. Voilà. Bolandi coupure wana muke na tchelibino. Pour comprendre que docteur Muyembe esika wana azotali sabiso que avec toujours beaucoup d'hésitation. Nengeni na koyebise la bana mboka likambo eza mutu ya pe kilo boye. Azana croyance na ngope mingi te, azana ba affirmation te, azo affirmer te. Azo ke nango na bokebi, malembe. Bandeko na ngai, toko banda ba ese moko, parce que tozalaki ba élu. Ba ponaki biso. Docteur Muyembe lobi ba ponaki biso parmi ba pays ebele. Pour moi qui n'a biso na ba pays wana aza mutu azobate to ebi docteur Muyembe ebi français ayebi nini wana koloba que non ba ponaki biso, ça veut dire que ça décision na biso te ba congolais, mais tellement azoluka ba mo azoluka ndenge nini na sala ndenge nini alobela ndenge nini expliquer bato, parce que place wana bo comprendre te que politique ya na kati. Tant que nous avons boé, bazo benda na gauche, bazo benda na droite, akoye bate sika nini akende. Tata wana ne bozo mone wana, akoza peso aza makasi te na ba ajo akomi nango, akosa ape AVC. To perdre pe docteur Muyembe. Po ma finga oyo na yoki oyo bazo finge la tata wana docteur Muyembe. Te Congolais na finga, je crois qu'aza numéro 1 au monde. Au Congolais, le tout soit zangi argument, il y a repesa, soit zangi moyen ya ko réfléchir. Abanana na kofinga. Mais soka lobia tomboka na kofinga. Mama na ngai. Oza no soki nani me ozo risquer o regretter poni ba botaki na mère na yo. Mais wana ya moté tozonga na na kati analyse na biso donc ndena oke na bino na ebité soki bozolanda nga bien. Azana likukuma azokoka te ko yebisa biso eloko nini vraiment ni koloba po ye moko aza na incertitude azoba pesie ba yebisie quand même maloba, mais sikoyo na kati analyse na kati ya maloba ne azoloba ba ponaki biso, nani aponaki biso et pourquoi ba poni biso parmi ba pays wana, quel a été le deal pour que la République démocratique du Congo accepte d'être parmi ba pays ba rozala Nakata BC, il y a vaccin. Voilà. Quel a été le deal? Parce qu'il y a toujours une contrepartie. Contrepartie, c'est un Babylon business. Et ça, business, il y a mounene pharmaceutique. Business, il y a mounene na niveau il y a science. Et ça a toujours une contrepartie. Si vous contrepartie, on a nani moutaye vous bête à la porte à docteur Muyembe pour ebisaye. Osa obligé au téléma
oke noloba na bana mboka oyo ke ba ese ekosalama na kati ya RDC. Bolanda deuxième partie ya liloba ya Dr Muyembe. Bon nazongela bino. Merci. Donc le vaccin sera produit soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Chine. Nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous. Voilà. Bandeko nanga bouti kolanda Dr Muyembe susu. Pona kolakisa bino sikoyo parti oya liboso alobike no. Toza na katia bato ba ponaki. Na parti oyo sikoyo na lakisi bino alobike no. Biso moko tondimi yango pe tolingi ezala bongo. Oh là là. Zana yoka so bien. Pour c'est combien intéressant. Très intéressant, Likambo. Nous pourrons commencer déjà à voir les essais cliniques, n'est-ce pas, de ce vaccin. Même gestuellement, Bogota va geste à Dr Muyembe, Azoloba, Maboko Kakaboe. Azoloba, va geste Kakaboe. C'est-à-dire, Moutazo Luka, Soki Moutazo Luka et Loko Koloba pour convaincre. Bateau Baza en face naïe, naïbité on a en face né, je suppose que Zaki Bateau média. Donc, à ce qu'on convaincre bango, ba geste na ezakaka ya maboko, ezakaka ya mapeka. Donc, comme tu as ça la boue déjà, il a dit que naza vraiment sur le terrain nazo ba mais or un homme scientifique, il y a rang, il y a docteur Muyembe. Azamutu ya ba précision. Ce qui dit que moi les attaques sabino directement que non, na minuto je ne peux rien vous dire parce que nous sommes en train de travailler sur tel ou tel sujet. Et je n'ai rien à dire par rapport à ça. Attendons plutôt qu'on puisse avoir des résultats pour éventuellement que je puisse passer devant vous et vous affirmer ce qu'il y a à affirmer. Docteur, comment beta munoko? Muta science a beta munoko. Pourquoi zo beta munoko? Bande konanga botala. Bofinga ega ya bofinga te. Azana kati ya mboka moko ezala ba pression ya bosakana te. Il ne peut pas tout dire. Il ne peut pas tout faire, tout passe par certaines personnes. Est-ce que vous savez que, entre parenthèses, est-ce que vous savez que, baki si wana ou babeni ba chloroquine au docteur Muyemba Zwaki, pour na kosunga batu. Il y avait plus de 8000 comprimés à chloroquine. Nyo se zarasuna maboko na été. Il est vrai aussi, batu miswa wa sanga non, docteur Muyembe aza Mouté a inerbe te mouté et distribuera. D'accord. Mais pourquoi alors venu lui donner ba chloroquine na maboko nae? Médiatiquement, ba tutu ba moni que non ezala maboko ya Muyembe. Bonimbo pa koleni ni bertoni. Pona minuto batu misusu na mokili bakanisi ke ezala maboko ne. Mais ezala maboko nete. Bayaki kozwa l'audion sowana. Et kenda bisika o to yebi. Pe na bisika wana bazolinga kosoigner déjà batoyo na entourage na bango baza na bokono baza maladie baza bien te baza na kati ya ba assistance respiratoire pour ba soigner bango nano au détriment ya population oyo ba yelaki nde ba chloroquine wana ba chloroquine ezala bien te. Ça c'est un autre sujet qu'on va développer pour vérité na mon pesali. Mais wana toza na aspect médicamenteuse ou aspect médicamenteux. Donc, tu y a un cadre que baye ko pesande kisi pour soigner population. Mais kisi wana 10 minutes ou 15 minutes ou 1 heure après, bakar mso yezu nyoso eke nango. Pona nini? Est-ce que zaka pona ko sala buzz? Est-ce que zaka pona ko lakisa batu ke non to lingi bino mais to linga biso bino te solo? Pour Makambo, tout le monde depuis 18 ans, il y a Rennes, il y a Kabila. Tout le monde a dit que non, tu vas la sunga la bango batute. Les lots, comment sunga batuna niveau moko do. Ata osala donc moi lianzezi on a la lokolo. Bazo longolo, il faut caméra et ya ko filmer que non. Ba pesa kinde mutu wana ba moyen pour longolo lianzi. Ils ont préparé nini après. Tozo on a sujet on après. Tozo on a docteur. Ah, le logo est très passionnant.
Docteur Alobi, nous avons été choisis pour faire ces essais. Azolo bango na français, na anglais te, na lingala te, na kikongo te, na chiluba te, na swahili te. Alobi ango bien na français. Mututo a dit français, a dit que nous avons été. Il a cité que biso mutu, tomi lingito, tomi lela tellement que tobi non to zalawana, ba pona biso te. Ba poninde biso. Ici à la Russie. Bon, nous avons été choisis aussi pour faire ces essais. Donc, mais quelque part, quand on a vu son couverture, pour baroponara RDC, tel pays, pour en fonction de quoi? Docteur, dis-nous en fonction de quoi on a été choisi. Parce que la population congolaise, les gens makila mopeza vert, to orange, to ezokende na côté corona lingaka mingi, en fonction de quoi le peuple congolais a-t-il été choisi? Au lobby au départ. Yoga suite na yomoko docteur. Donc le vaccin sera produit soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Chine. Nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous. Donc le vaccin sera produit soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Chine. Voilà, encore une fois un homme de science qui dit les vaccins vont être produits soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Chine. C'est-à-dire, il n'est toujours pas objectif. Il n'est toujours pas sûr de lui. Il ne sait toujours pas ce qu'il est en train de dire. Il essaye juste de couvrir un moment pour la speech naye et Coca-Cola complet. Et la moi kotonda. Un homme de science, il y a rang, il y a docteur Muyembe. Il y a une conférence, il y a une image, Azana Sima, docteur Raoult, le fameux docteur Raoult, Oyoya, France Awa, un grand virologue Moussoussou, Oyo, Azwa pris à Kosakanate, et puis Kouvaka, Asungaka, service Mokoto, département Moko, Azamokonzi, il y a plus de 400 scientifiques. Na France, Mokonzi a plus de 400 scientifiques. Docteur Mouyembe Nassima Naye, Bavandi, Bazoyoka, biographie, il y a Docteur Raoult. Alors, Moutou ya niveau wana Otozana na Mboka, Docteur Mouyembe qui a invité na ba colloque ya Nengwana, na ba conférence ya niveau wana, to na ba remise ya prix ya niveau wana. Akendolo babiso biloko. Avec moi, on dirait ayebi, on dirait ayebité. Pone obenga Raoult te potu na mais Raoult na niveau no kuna makambango ya corona okomi na niveau ni. Po ba solo la kamtu ba yebani très bien ba camarade. Pour Raoult pendenga zana yebi na RDC docteur Moko Komone Muyembe aza suka po yemta silisa bokono ya. Pourquoi toi un peu africain ya mo mona que docteur azwa ki ba prix Nobel na niveau ya Japon parce que ba européen ba boy kondimae. Mais ce que zalaki mundele alinga zona na niveau Europe. Raoult ta kobenga ye, ya kobenga Raoult ba kokabola ba idée. Mais mutu ndengwana abima na conférence ya presse pour na loba biso toyebi ayebité soki ba kosala ngo soit na États-Unis, soit na Chine, soit ngo ya likamunini, docteur. Docteur Mouyembe, tu es mon papa. On a pris exemple. Toi, tu es l'ami, le petit frère de mon père, le docteur Vita. Place aux arroseurs exemple. Et tu es mon papa. Ton fils, Jean-Paul, on a grandi ensemble. Mais je ne suis pas d'accord avec cette manière de réagir. Mon papa. Naza d'accord, t'es. Je prends la part des Congolais. Je suis Congolais, tu es Congolais. Nous sommes tous des Congolais. Il faut un mot nationalisme. Tu ne vas pas nous vendre en pâture. Tu ne peux pas accepter ce qui est inacceptable. Toga phrase na Moussoussou, docteur. Nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous. Kalate outi kolobakeno bapona kibiso
Mais comment Mouto Baponi, Yemro Parosa candidat? Tous par exemple élection. Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, Tipo à côté Nani, Bazaki combien vous Bazaki belé, mais tous auront Martin Fayulu, Félix Tshisekedi. Ce sont deux exemples. De propre gré na bango moko balobi que notre zaba candidat pour la élection présidentielle. Bazu ba $100,000 na bango ba pesi. Et puis baye ko pona o ba ponaki. De propre gré na bango bango du baye. Mais oyo eza loko la mutu moko sikoyo, tozo exemple oya bundudia Congo oyo ne mwana nzemi avant dine na ndako na ye. Boye bise boye bite. Ne mwana nzemi baninga kuna na omona bundu nani Félix na Martin bami pesi déjà ba candidature poto pona bango. Mais yo to eko pona yo biso mtu ba population to eko pona yo po ozala candidat. C'est ça ce que ça veut dire quand on te choisit. On a été choisi. Ça veut dire yo ozaki na idée wana te ba eko choisir yo. Donc eko koma malobo te uto lo basiko que on a été candidat biso moko. Biso zaki ba candidat. Nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous. Donc tu te contredis, docteur. Tu te contredis. Et en même temps, tu es en train de te faire une mauvaise image vis-à-vis de toutes ces personnes qui croyaient en toi, qui ont toujours cru en toi. Mais nga nazo comprendre yo. Pourquoi? Botala sikoyo. Et loko nga nazo mona. Et tindaki docteur Muyembe. Azana na bibloba loba. To bi beta munoko. Toi et baté ndenge ni na koko pesa biso message wana bota la photo malam bozo mona bino moko na photo wana ona tcheli bino tata oya vandi pembeni ya docteur Muyembe. C'est un américain et je pense que ça doit être l'ambassadeur des États-Unis na bateau tout ba ebi ambassade des États-Unis na Kinshasa. Avant de permettre à docteur Muyembe, tant que mon docteur Muyembe a la conférence au biso to monaki on a zo parti on a image, il y a Zana Luboko, il y a Mobali, il y a docteur Muyembe. Azako tale na misu, azako landele loko nyoso zoloba mot par mot. Pour maloba et pesamaki avant ya la conférence wana. Bozo mona jusqu'au docteur Aza poussé, tiraillé, bendané séparer ce qui n'y n'a pas bendane nyos. Bozo mona place ni. Qu'est-ce que l'ambassadeur des États-Unis Azanango ya bosala nakati ya likambu oyo ya RDC pour la vaccin wana? Pourquoi il n'a pas été rappelé dans son pays pour pas passer la directive? Yo ambassadeur zo ba ressortissant nyos américain mais ma bango atana na côté il y a Sénégal to kimisa bango pour RDC na minute au pelatoni non, mais il est là devant la presse congolaise à côté du docteur Muyembe hors du champ il y a caméra pour la tala ndenge nya zolobela. Mais on ne voit même pas le ministre de la santé à côté après le docteur. On ne voit même, mais le docteur là il est vraiment Azan n'est même pas sécurisé. Azan même pas sécurisé. Il peut nous créer même un truc qui a bien, mais baye na sima bayobi non, chango eloko boy na kati po ya yonde bakondima po oza mona mboka na bango, comme c'est ça la bango boy. Mona batu le za sécurisé te. Ausani. Po za la famille na épée, il faut battre là. Et ça normal te. Bota la paix, ndeko na biso mususu ya chercheur. Azana kati amboka na payé na côté na ye lokwa ya zana Muyembe te ayebani te asala makambo bolate azwa résultat moko te azana inconnu mais aza éminent chercheur pe professeur azana solution na ye soki eza ya malamu toyebite mais il faut beaucoup vérifier soki eza ya mabe toyebite mais il faut batike le temps pe à s'exprimer pe batala oyo ya sali na oyo azoloba
Apparemment, ça a sauvé plus d'une dizaine de personnes dans la maladie. Boyo kaye moi 2 minutes. Et puis tozonga na masoro na biso. Merci. Bonsoir, monsieur. Alors, commencez d'abord par vous présenter et puis dites-nous votre présence ici dans cette émission spéciale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire que vous avez trouvé, vous et vos équipes? Qu'est-ce qu'il peut faire pour soulager ce traumatisme mondial qui est le coronavirus? Je suis le professeur Dr Vangu. Je suis directeur général de l'Institut supérieur de techniques médicales FIVAL. Et je suis membre de l'AIPA, c'est-à-dire l'association des universités privées et agréées. Je suis un chercheur indépendant et vu l'appel du chef de l'État, je me suis dit je ne peux pas rester calme vu le fait que notre pays est menacé aussi par cette épidémie ou pandémie. Alors je me suis dit il faudrait que je mène quand même de recherches pour essayer de trouver une solution purement congolaise. Pourquoi purement congolais? Parce que j'ai remarqué que un de grands professeurs, le professeur Raoul, oui, à Marseille, que je félicite, il a trouvé une solution pour le coronavirus, mais il était contesté. Tout le monde était combattu et contesté. Alors, il a tenu bon pour essayer d'imposer le traitement dans le monde. Et lorsque il a insisté, il a maintenu sa position, il y a eu un deuxième professeur des États-Unis qui s'est associé à lui. Et alors, ils ont ajouté une deuxième molécule pour essayer de combattre cette épidémie. Non, cette pandémie. Alors, j'ai vu le président des États-Unis se mettre debout pour annoncer officiellement que la chloroquine, c'est un bon traitement. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé, docteur? Alors, moi, j'ai trouvé une autre molécule. Une autre? Une autre molécule qui peut bien... Ne donnez pas le nom. Je ne donne pas le nom. Oui. Qui peut bien booster cette pandémie, ce virus qui est en train de menacer le monde. Et combien de malades vous avez déjà guéri, professeur? Déjà, je suis dans les dizaines. Dans les dizaines. Monsieur qui le se Président. cache en secret. Monsieur le Président. Elle est où la caméra? Monsieur le Président. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président. Voici votre compatriote qui peut sauver les cas qui se cachent. Les cas qu'on nous dit là, il y a moins 80, tout ça là, c'est faux. D'ailleurs, les spécialistes disent qu'il faut multiplier par 20 les cas déclarés. Voilà, pardon, docteur Wana a aussi s'exprimer devant Bino. Je n'ai rien à dire sur ça. Je ne peux pas développer pour l'instant certaines choses au Nazanango. Na ba recherche te, on a keko lukelango. Ba résultat te, na moni ango kaka bongo brut, na bité na partager on a Bino. Oya yebie akoko zongelanga na maloba pour na koyebisanga ah oui biso to yebie aza vraiment boy zo sala pas yebani na RDC. O pas yebie te, ah non, oh, en tout cas, mais moi je veux faire mes recherches. On va faire même une émission sur ce monsieur-là pour savoir éventuellement ce qu'il y a sérieux, toi sérieux t'es na maloba. Mais je pense que sur l'équipe n'a mis sur bateau, na likamwa munene boy. Bon, na ebi que ça s'appelle boloba na nga na bateau moko ba signa qui ne bateau ba signa na bango ba charlatan à niveau ko sakanate bana kin. Donc zo banga ne conséquences te ya zo ta la rara chicon. Il suffit qu'à non, tous ont versé au moins 1 million. On peut, tout la moussi à Zaza. Tout le monde a commis dans paradis fiscaux. Mais, bon, tout à l'heure, nous dossiers, on a des zali. Voilà, bande qu'on a à peu près. On a biso azo ipsanga ese bandi kokuka pour mikolo. Bah, émission est tellement dans ma koloba, mais le problème c'est que toi, on a moko imparti. Tu vois que ça la paix a excité pour. Il faut traiter le sujet épelé. Conclusion dans le dossier, ils ont que bino moko botala biso to sali analyse ya un petit peu autre remarqué na
na kati ya vidéo wana pe to bimisa bino makambo to moni que za na nzela te par rapport à l'image du docteur Muyembe Toyebi. Il n'était pas à l'aise. Azako lo batenenga lo bara d'habitude, azaki na prestance na été, na présence na été place wana ndenga na moneli. On dirait masolo babetaki avant bimawana, eza masolo moko eza bien te. Pe a habité ndengeni sala ayekaka. Ce qui est sûr c'est que le docteur n'est pas sécurisé parce que na pembeni na yetango avandi na mesa wana tozomona ambassadeur des États-Unis, mais Congolais moko te pembeni na ye. Nyonso nezo la que même na mboka bazana tozana niveau te a kobatela bateau ya biso. Mon intention en parlant du vaccin Covid-19 n'était pas d'affirmer que nous allons commencer la vaccination en RDC sans qu'il soit testé auparavant en Amérique et ailleurs. Des essais de vaccination ont déjà commencé dans ces pays, notamment les États-Unis et en Chine. Par ailleurs, lobi ba ko memela biso makambu ya solo na mboka pe bana mboka ba biki pe to komi ba prix Nobel pe to komi na ba titre ya donc to yebi en moté to yebi ko garder ba to ndingo na teza mawa yango nazo landa ndeko na nga moko lobaki na bo tanga na kombo ba to ba docteur Muyembe wana est-ce qu'azo préparer après yé est-ce que tous na bateau na simanaye ba ko ko lobaki lelo on va faire ce que le docteur Muyembe nous a laissé ou nous a légué. Tout éviter. Bande konanga en tout cas, botala élément où on a zoté la bino sikoyo. Eza élément moko ezola kisa bande konabiso ebele o basangani pour na rolekate na sujet boye ko la kisa pe oyo batu ba sepeli na ngote. Bazolo ba non na toute forme nyonso ya toute forme ya vaccin oyo bakoki koya na ngona Afrique pour na komeka ko sa c'est clinique na bango à travers le monde entier bato ba boyi yango ba mindele mususu bazolo belango pe balobi eza normal te donc ça veut dire que tozo ka français ndenge bango ba yoki la français tozo comprendre makambo ndenge bango ba comprendre makambo pour langue eza ya bango biso to akoye kolango mais tozo comprendre ndenge mona bango puisque eloko moko te bako kosa biso baloba biso ke non bo comprendre bien te to ninga ko lobande boye te c'est que mindele wana ba kolope langue ba comprendre te bolanda bandeko na biso ebele à travers le monde au baza d'accord te na makambo boyo ka bango na boke binyoso peto za la uni soudé biso nyoso poto ça la front contre makambo. Soki ba docteur Muyembe na défendre bêtement et que il est pour quelque chose dans makambo nzambata la kanae na lobi bien soki na défendre docteur Muyembe na ndenge oyo te zaleli na image to ebelié et que makambo wana ye moko alingi ba pesa ye mwa chikon pour sa biso atika biso na maboko ya pâturage basaka na l'esprit na biso ba congolais nzambe atala kanda ye pona nga na suki ya lelo na boyi na meki ko contenir kanda ona na ngona likambo yo na meki pe ko kende na ndenge ya intelligence pona meka ko analyser moi vidéo wana pour na moi batu tout ba lobby mutu ta analyser vidéo nga na analyser vidéo botala boye bisanga soki na na tort sona na raison bo continuer ko s'abonner massivement la chaîne na biso Akuli Media TV à partir ya lelo nazo ebisa bino to bando kuta na mikolonioso na rubrique analyse à partir de 19h30 ou 20h sur la chaîne de l'excellence Akuli Media TV na plateau na biso na Paris. Boza malamu na mabota na bino. Boza malamu na bandaku na bino. Le sponsor officiel Willy Kinkela, l'homme de l'ombre. Il n'y a pas de souci, tu auras toujours na yo.
Maman Rachel, Rachula Caramel, Moussala Kitoko Nagisasa. Tonton Dieu donné penasi ma caméra. Moussala Kitoko comme d'habitude. Wana équipe. Tozotanga ya bato o baza akuli média. Maman Françoise Vita, double brassard. Oya sala ke mokili mobimbeye ba chaîne lokola baraga. Oya travaillé na RTNC en tant que speakerine et numéro 1 à 20h lokola Claire Chazal. Tala ba tu faut ba récompenser na bamboka wana. Ba heba niveau ba tu me soute vraiment. Maman Françoise Vita, double brassard. Ya yo yango wana. Bande konanga en tout cas boza malamu pepa inabino peto monani na mikolo ezoya. Merci. Parce que nous ne sommes ni des rats de laboratoire, ni vos cobayes, nous disons non à vos vaccins en Afrique. Je suis Lady Sonia, une digne enfant de l'Afrique. Et je dis non, je refuse que le continent africain soit utilisé pour tester le vaccin du Covid-19. Non, l'Afrique n'est pas le laboratoire du Covid-19. Je suis Belange et je dis non, l'Afrique n'est pas le laboratoire d'essai pour le Covid-19. Je suis Ado Youé, un digne fils de ces beaux continents qui n'est rien d'autre que l'Afrique. Je dis non, l'Afrique n'est pas un champ d'expérimentation pour le Covid-19. Eu sou a Cécia Eunice e nós vamos dizer não para de usar a África como as vossas experiências. Je suis Afouz, un enfant d'Afrique. Je refuse que le continent africain devienne un laboratoire de tests Covid. Je suis Marley Yalala et j'ai dit non. Je refuse que le continent africain soit utilisé pour tester les vaccins du Covid-19. Mein Name ist Lies und auch ich bin absolut gegen den Versuch des Impfstoffes Covid-19 in meinem Kontinent Afrika. Je suis Verdo Traiteur et j'ai dit non au vaccin des Covid-19 qui va être testé en Afrique. L'Afrique n'est pas une poubelle ni votre laboratoire des tests. Je m'appelle Sonia et je suis une digne enfant de l'Afrique. Aujourd'hui, si je me lève, c'est pour dire non au test de vaccin Covid-19 en Afrique. Non, les Africains ne sont pas des cobayes. Non, nous ne voulons pas de ce test en Afrique. Je suis Ruth Cabot, une digne enfant de l'Afrique. Et je dis non, non à ce vaccin. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas un laboratoire de test. Et nous sommes encore moins des cobayes pour venir tester sur nous. Alors nous refusons ce vaccin. Je suis Niki Ngila, digne enfant de l'Afrique. Alors aujourd'hui, je viens dire non. Non contre le vaccin du Covid-19 qui s'apprête à être testé en Afrique. L'Afrique n'est pas un laboratoire géant. Alors je dis non, mais disons non, tous ensemble. Ich bin Whitney. Die Menschen in Afrika sind keine Laborratten, die für Forschungszwecke ausgenutzt werden sollen. Ich bin gegen den Versuch des Impfstoffes in Afrika. Pona yango, to s'abonner massivement na Kuli Media TV. Kuna nde bokozwa mateya nyonso oyo ekokisami pona ko éviter Covid-19 ekele mosika na biso na kombo na Yesu.